Ingeta, la famille Bokota, Bokota, Bokota. Makambo awa sur makambo, affaire awa sur affaire, dossier awa sur dossier, bande konanga, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya koinda, kolala kolamukana ya koindi, sa bande konanga, sava inda, ezo inda, eza ya koinda, na ndenge moko ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce la famille. Kande na yeb sarabino kolala kolamuka ezalaka penza habitude te, mais eza kaka ngolu ya nzambe nzambe azobatela biso. Voilà. Lelo toye bandeko nanga na makambo awa ya libala ya oncle noko na biso lianzi molobeli ya basi. Bandeko nanga toyaki kolala tolamuki na ba dossier oyo euti kobima na ba makambo oyo euti kobima bandeko nanga ekomi kosala pasi na motema. Avant na ya komikotisa na mozindo ya makasi la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, soki eza mbala liboso esalemi ke no oya kokota na chaîne na biso ya Ines NM officiel na osenga na bino bo s'abonner masi vraiment. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu wana ezalaka que à chaque fois que Ines année ya sika solo ya sika agrandissement de troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibro trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix la famille kande na yeb sarabino batela santé soki okobatela santé penza na yote mutu moko te akotikala kobatela santé na yote. Eza penza ya motuya, eza penza ya malamu en tant que mutu koyebaka surtout et encore ndenge nini ya kobatela santé na yo. Sango ya malamu bandeko nanga abari njema ezali ke na gavcare ba solution ezali ya makasi surtout pona bandeko na biso oyo baza na besoin ya kobota. Ozotungisama mingi na oyo etali makambo kobota en tout cas tosenga na yo kaka na pete nyonso pe na kimia nyonso benga gavcare na lombangu kuna ba solution ya mabota ezali na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye na makambo awa ya noko lianzi molobeli ya basi bandeko nanga toyaki kolala tolamuki ka boye na makambo euti kokwela biso concernant libala na ye. Ebele ya batu tomonaki libala na ye tango abalaki ezalaki esengo ya makasi bato ebele basepelaki tomonaki pe bandeko na biso ebele ya ba influenceur na ba influenceuse surtout ya TikTok tomonaki bango babandaki deja koloba keno libala oyo ekoumela nango te libala oyo ekoumela nango te ebele ya babiso neti babiso tondima na biso te tolobaki kaka Congolais azaka mto motema mabe Congolais kaka bandeko nanga lelo toye kolala tolamuki toya koyoka kaka mwasi ya oncle lianzi mwasi ya noko lianzi bandeko nanga de son côté aye kobimisa ba makambo awa ya somo
aye kobimisa awa bamakambo moko nga moko nayoki nzoto malili. Et après ye toyaki komona pe oncle Lianzi de son côté ayaki pe koloba par na ye. En tout cas bandeko na nga avant na ya kobatisa mwa eloko na kolingana nu toyoka message ya noko Lianzi toyoka pe message ya ndeko na biso moko et après nga pe nakoya kosala mwa analyse na nga kaka ndenge ezokende. Tolanda nanu et on se retrouve juste après. C'est aucune meuf ici en France, aucune femme, aucune meuf ici en France, elle donne des passeports rouges, même s'il est français, même s'il est française, même si elle est Ngunda. Non, non. Si tu vois la personne qui marche avec des passeports rouges, peut-être elle est Ngunda, ou peut-être il va avoir une nationalité française, machin, voilà. Donc, aucune femme qui donne les documents, des papiers, comme on dit, les papiers avec le passeport rouge. Okay. Ça dit, moi, Noko Lianzi, je ne vais pas courir avec une meuf pour gagner des papiers. C'est faux. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. C'est le FRA qui m'a donné le papier. C'est le FRA. C'est Ofra. C'est Ofra qui m'a décidé. Hein? C'est le FRA qui a dit, à partir d'aujourd'hui, toi là, tu as la protection internationale. Et à partir d'aujourd'hui, toi là, tu dépends à l'OFRA. Piton de merde. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas de papiers. Il ne travaille pas. Piton de merde. Tu racontes des salades, mec. Il n'a pas de papiers. Elle dort à l'église. Ici en France, tu peux dormir à l'église, frère. Tu pètes ton câble ou quoi? Tu fous de ma gueule ou quoi? Tu dormais à l'église. Ici en France. En France, tu dors à l'église. On n'est pas au Congo, frère. On n'est pas au bled, mec. On n'est pas au bled. On n'est pas au bled, frère. On n'est pas au bled. Pour que tu peux aller dormir à l'église, tu es tranquille, machin. Non. On est en France. On n'est pas au bled, frère. On n'est pas au bled. On n'est pas au bled. On n'est pas au bled. Papa Lianzi, deuxième volume. Papa, noko bana. Kotala mwasi no wana. Mwasi wana azagine na posa na yote. Azagine na posa visibilité. Tellement asala déjà trop. Batupe ba gouta et trop. Babwa ki saye. Star moko te akoka kolinga aza pembe na mwasa mutu ya ndenge wana. Siko yo loko yaki ozagine omvena, omoni mwasi apembe. Omitali pena no yo moko olobi non oyo nanza mende mutatindi. Or que abanda ko luka succès kala. Na temps normal bina bonoko. Ozano mobali. Mais soko tali na mwasi na yo. Kotala mwasi andengo na soke za ko tulati. Soke za ko luke loko ti. Msubo ko za pena yoti. Mais ayebaki ke mwana mobali onenga zokendela nga na oyeba na sima na etala lelo tokomosa l'émission na kombo na yepi. Okay, azalanga na mutu abanda kolobele te. Abima kutu na bato minene o balobike ba mbuta. Abima na batu ba pasteur ya bakombo. Ba ayeba na te. Pe bato ngo abima na bango sala bango ba fo na ba fo. Sikoyo lelo yo oyeba nisi ye. Ye wana abwa. Voilà, de retour na bandi ebele abatu touti kolanda awa, ebele abatu touti koyoka awa. Kande na yebisaka bino ezana ba makambo mosusu esengaka ba explication ya makasi, ezana ba makambo mosusu pe esengaka nango ba explication ya makasi te. Bandeko nanga ka ndenge touti koloba. Mwasi deja ya Noko Lianzi molobeli ya basi, en tout cas mwasi wana boyebi
eza na bato mosusu wi bashanjaka me eza na bato mosusu bandeko na nga otalika boye kotala deja apparence na ye ebandaki kolakisa deja makambo ebele toloba ngo ka bongo e à part ça soki toye kotala mpe azalaki mpe mwasi ya frère Mbuta eyaki kosimba te bayaki kokabwana lelo oyo toyaki komona le frère Mbuta ayaki kobala mwasi mosusu sikoyo eza osalaka pasi mpe soni mpona communauté ya biso bacongolais bandeko na nga communauté ya bacongolais eza kaka communauté moko je ne sais pas na oyeba te c'est comme si bato bayebaka te oyo balukaka na vie balukaka mpenza na vie na oyeba te parce que kotala kokota na mozindo mwana mwasi wana aza mutu moko deja alinga nzoto donc ava babala na noko lianzi ava baofficialize makambo na bango je suis sûre et certaine baleka deja na jardin d'Eden basala nyonso oyo efalaki esalema mais soki ozalaki sire te to omonaki keno mobali azalaki makasi azolinga r nyonso ka ndenge ye azopesa baexplication na ye selon elle alobi aboyi noko lianzi po noko lianzi alingi nzoto makasi mais depuis ntango bazalaki na bafiançai soki amoni keno ye akokaki ye kosupporte te alingaki ayebisaka moninga ouvertement ke anga na yo tokobalana te ke ondima obalana na moninga oyebi na yo ke ndenge nazobalana na ye bongo c'est pour un temps et okoma na ta moko na koya koboya ye mpona koemilie ye sur les réseaux sociaux et au-delà de ça soki olingi mutu te pourquoi seulement koyaka na baréseaux sociaux ata soki ye aza mutu ya média quand même donc eolakisa mpenza ke mwasi oyo azalaki na ye na besoin ya visibilité parce que après kaka koprésente ye toyaki komona ye na makambo ya mama blanche la nzonzi ya mama blanche awa akendaki kolata neti kaka mama blanche tomonaki na baémission ye wana akomi kokota ata soki ozoluka visibilité yango balukaka visibilité yango na makasi bozoyokisa biso soni ya makasi babilo mosusu ifo tolobaka soni mpenza ya makasi bozoyokisa biso soni soki olingi na yo mutu te malamu yebisaka mutu ka ndenge bolinganaki na kunzu yebisaka mutu keno nga na yo tosilana c'est trop simple okozala mutu ya liboso te keno oboya mobali okozala mpe mutu osuka te tomona basi ebele baboya mibali tomona basi ebele le jour kaka ya mariage na commune baokende osala mariage civil mwasi aboyi mobali libala mpe ekufi tomona siko oyo yo ekozala ya liboso te mais pourquoi kolinga toujours koya kobimisa bamakambo moko boye bamona mobali neti aza sauvage neti aza mutu moko boye ezosalaka pasi na communauté na biso yango kaka bandeko na nga mpe de mon côté nalingaki nabakisa na makambo oyo nyonso ezotambola sur les réseaux sociaux voilà biloko ya kitoko eumelaka nango te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu mpona bandeko na biso nyonso oyo batielanga j'aime te tielanga j'aime ekosala malamu bye bye la famille